o santa pe que non a un adversaire mais so qui musique adversaire wana o santa pe wa yebi no yembate. En tout cas, chanteuse Moroté na Congo. Chanteuse Moroté alengi sanga na Congo. Na Congo na biso. Atanga tabanze mbone mi balé. O eningisi Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Est et Nord. Mais muto a chamama tala mwana eningisa pe Afrique. Na yebite hein. To mona pe abeta na ba soirée minene. Différence na yo na mama tala mwana ezani. Différence nangana ya osa musique folklore nga osa musique classique la fière nga basala niveau chama match à la mwana te kisoki azo yemba bwe balobi bo mata pena podium moko olenga te mama te nga chanteuse moko olenga sangana Congo démocratique ate na moni ete ndenge ba sanksi wengiana balobi ba sanction na mama cha la mwana bakotsa bino studio boyemba ta featuring ya 10 chansons ozala pour ou contre bon nakozala pour mais fois senga pardon. Asenga yo pardon. Quoi? Alobaki mabe langage babe pona nga. Senga ki pardon et monsieur ya nana moduga. OK. Yé alobaki mabe pona nga. C'est que zala ka jalouse na mungongo na nga alobi des fois wa uta na cimetière ya kozwa mungongo na nga kenango. Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. C'est ça, asenga ki pardon te. Et puis akio lo basu na simandako et pas ministre moko wenge. Ba yebi se ba bia c'est rosa fo lo baki mabe. O tena lo baki na mama wana. O lo na lo bande na mama tala mbili bien. Ozo mona makam. C'est que rancune ezala kanango déjà na motema. Ngate. Ngana ko yokele jalousie ni. Nalembi nanga bombanda o. Nalembi na ko bombana o. Nalembi. Wanemba na grand poète Pepe Kale pe a son âme mais ça nzimbo ya kurutu simaro. Banaki, bana ya poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi. Tala esika ya kovanda yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kake kei. Bazali na réservation ya mubange nango awa. Mbala moko ekomi kobima. Joli kitoko boko sentir kutu teke. Mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango. Oyo batu ya libanda bakota kate. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa. Référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Nyonso pepele neti kaka na film. Mais maman nzamba sali o grâce ti lelo zaka nengoza. Moko fanda pe na douche mitali na kitala tala. Et ça la kondeni ni miracle nzambe bien na habité ça la kondeni. Et ali nzambe. Toko vandi sa nzambe te na kito bando sambisa. Pourquoi pesa ki mbila belle mungongo wa kitoko? Pourquoi pesa ki mbila belle matos? Pourquoi pesa mbila belle succès? Matos ndeni ni susu mama.
obosana aga makambo yango te. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a On va te là qui a un mot donc malambo qui me bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande Bolanda biso partout à travers le monde. Tolobaki to tambola, to sala musala, musala nde et sala rato vivre. Lelo to moni Congo na biso, tout le monde ba côté na système à réconciliation. To moni ndenge wenge sangani, to moni ba pasteur pe ba zongani bomoko. Mais ba to benga moi ebele bo bien en tout cas ba réconciliation to moni mingezo kende beaucoup plus intérêt. Autant dit mapena ba réconciliation ane za intérêt te. Mama tiala mwana na mama mbili ya belpe basa la réconciliation autant dit ma ba réconciliation ngo. Nga za na au milieu du village na baki na bando na luka bango moko lelo toyo bande mission na mama mbili ya bel. Expliquer biso 40 ans ya guerre na mama tiala mwana. Guerre na bango aussi la 10 jours nini parce que awe komi ba réconciliation zo salema. Ce qui ba réconciliation ane za pona mbongo te tokoye ba solution nango lelo awa. Tozana ndeko nanga Sara journaliste nanga o na sala na ebe émission. Toko sala na lelo be émission na Virgile sana ba question za biso ba réponse za bango. Sara na habité soki yo ko fungola émission hein. Problème Ken Piana, malgré bandi makambo ba réconciliation ne se ça là-bas. Mais na éviter ni na ko lo ba pour la mère, mais mère déjà ba solo là. Non, tu regardes pour la question. La réponse c'est ça, maman. Ah, ok. Merci beaucoup, Ken Piana, fidèle téléspectateur. Émission Mingi Mingi et les kakana RTG. À kuna place de ça la mon peuple. De ça la peka rapport na prophète Emmanuel Dodi. Na ebisa ki bino na roba na pona ngamoro Ken. Ngai nazalara boyi ba place nazalara ba place ebele na tambola na kenda. Mais nazalara na ba solution te. Na sambela ba place ebele. O senti Ken na sala musala mais po ba kabilanga ta nzeta pamba. Il faut ba betsanga 55 tours. Skoyo banvoutement na façon zo kende pa ya prophète Emmanuel Dodi même ngamo ko na comprendre dans ndenge na ebela ka peno sokwani
Ken Piana. Ok, merci Sarah. Merci. Mais na comment le lomo pena bimeli mutu beto sala interview na mutu. Na place pesa ngamba na papier aseli nga chèque. Ok, ben on a boé 1000. Ok, ben na boé 500. Na comment kokota bureau papa chaque jour kotika badim. Donc ba maman mena papa Raphaël ba komaka so ba moni nga na simbi enveloppe. C'est que maman na dim na kati. Pona nini chaque jour na beta mais na pesa badim na ba pasteur ebele nenga to lobe maka ba pasteur wapengo pona ba mbuma. Na pesa ba pasteur ba mbuma badim, na pesa ba biloko. Mais na sambria ebele. Bon, so lingio bandi mais bandi témoignage na yo moko. Témoignage nyanga po makambo na mona na église oyo yango pe mère pe akoti pe akuti. Tokotango to banda na ba question na biso vraiment bande ko boza pe biso te ngana zana ngana nga poza na ba question nyonso tout na polele. Maman Bilabel, bonjour. Bonjour. En tout cas maman, avec beaucoup de respect na sengona no merci ndenge vraiment oyambi biso po biso ba musicien ebele vraiment ba banga biso. Est-ce que santé za pena kimia? En tout cas santé kitoko pena na kimia makasi. Banda na tiaki makole pa prophète na biso Emmanuel Dodi nazo mona ba miracle ezo sala maraka. En tout cas Maman Bilabel, na moni yo bandi émission bala moko na prophète Emmanuel Dodi. Maman Bilabel, est-ce que ça l'a facile? Il y a pas prophète Emmanuel Dodi. Expliquez biso moi lisolango na bozindo e bandaki na ndenge nini o découvrir que prophète moko munena sala bikamwa église mo boza na 6e mairie lisolango ela ki ona ndenge nini. Na peut sabino d'abord merci. Okay. C'est grâce na bino de tozo contact ya prophète Emmanuel Dodi. Nazako yoka na musika. Mais tango boye na lisolo wana ngana proda les plus beaux de la diaspora j'ai ça na FIFA linga ba kumise mingi to hésitaki te to ye mu kwa liboso tchaki makolo na biso et pas prophète Emmanuel Dodi na akei na ba prédication ba na côté ya maté ba teyaki et tout chaki nga makasi donc là na bimi l'église na zongi na 1+. OK. Soko ke oti makolo et puis à Moussa Nzambe prophète ya solo ya oyaza sembo tant kozonga nda ko sentir changement maté baté ki kuna na yoka ngono ne pas msouté bande ko bolimbisa nga ngana na nga mama polele naza mama sans polémique maman sans jalouse maman ya mindondo te na mama bolingo na lobaka vérité ngana kendaka diziki exact nazolo ba vérité na likambo ngana moni nzamba linga bosembo. Ok, Maman Bilabel, ce qu'on a bande ko nyoso bazolanda biso, o bazondi mate. Babi Maman Bilabel les amois pas si pena, azo adresse moko surtout ya église. Et baya. To monio déjà dès dimanche. Dès dimanche lobi pe na ozala kuna. Lobi 3e. Dimanche na ozana bana na kuna to ya ko yo ka mateya. Donc ozo promettre pena ba fanatique na onyoso ke osali alliance na Nzambe na sala siko nazo continuer ko sala et puis nazo mona bosembo ezali. OK. Est-ce que Maman Bilabel okoka via na prière? Bien sûr. Papa kolala kolamuko et ali panangu bate. OK. Kolali oza suite kolamuka. OK. Oza suite kolamuka za na Nzambe. Mais Maman Bilabel, c'est comme si Orozala artiste musicien liboso hein. Parce que tout le monde, malgré à Jésus Kende, mais au sauter déjà au Kékoué la ko sauver âme. Au quoi c'est qu'on bande kona ba artiste nini? Bande kona ba artiste mususu na lingi bino mingi na pesi no mbote. Kombo ya Nzambe wa kela biso. Alors bande kona ba artiste mususu bakendaka pe ba mangomba. OK. Mais batu ba décourager bango ezali bakolo mangomba. OK. Omoni soko kena lingomba eloko liboso to prophète to pasteur to babala ko attaquer directement l'artiste. Osokota lingomba mo ba décourager ko sambe. Na kota lingomba mo ba inviter nga na kekuna ba décourager kinga. Net na nini? Na nini ba bandika ko tomber en transe. Maman Bilabel, shika bara kondododo. Azana molimo wa sirène, ana molimo wa séduction. Mais Maman Bilabel. Et décourager kinga. Ce qui va pasteur msusu peut-être ba moni molimo wana. Na monde la musique pe bosimba pe mo ba biloko ngote. Yokana ebiso eloko moko OK. So ezali batu nyonso bazwaka succès po basimba biloko nde Bilabel ba partout. Ndenge Nzamba akela biso atia mutu na mutu
na liboke mopiku na ye Talent. nzambe atia bato mosusu atie ye mipiko mitano bato mosusu atie mopiko mibale bato mosusu atie mipiko misato sikoyo ngai soko nzambe atie nga mipiko mitano eyali nzambe tokovandisa nzambe te na kito bando osambisa ye pourkui opesaki mbila bele mongongo ya kitoko pourkui opesaki mbila bele matos pourkui opesaki mbila bele succès matos ndeni ni susu mama obosana aga makambo yango te taino esala ko elenge siko mponga na ye bazokiperikeni piala parce so nake kobeta partout so nazoyemba baosalanga kaka bo loketo etourne kaka te baosalanga bo natourne na pia moko donc nga mpe na compare seke balingaka matos mama miliabe nga mpe nasepelaka na nzela ozomema nga wana mpe esala ko elenge non prophète azolanda biso me ayebi ke mokili bato bavivaka bongo moko mpe esala ko elengi nde nzambe akela o mpe wana nakumisaka nzambe napesaka ye toujours matondi parce que nzambe soki apesi yo likabo mpe bato mosusu bazosepela likabo wana il faut kokumisaka ye il faut kobangaka ye il faut kopesaka badime kopesaka baofrande spéciale banini ngai nasala yango mbongo na ngai oso nazwaka 1/10 na ngai nalongolaka ekendaka epa basali na nzambe to na orphelinat to na homme de vieillard to na bamoski vi na ngai namenaka yango wana naza casanière de nature Maman Bilabel. À part indien nangawana. Ah, ok, à part indien kaka. Ouais, à part indien wana. Comme ça on peut savoir libale pas prophète. Libala connaît ça là bien. Maman Bilabel kotala lelo ba jeune fille oyo bazata koto na linzaka âge na yote to mona banzota ba jeune fille belé baby. Oma banzoto ba fille belé e kwei misune community ya kokwea mais maman nzamba sali yo grâce ti lelo zaka nengoza. Moko fanda pe na douche mitali na kitala et ça la kondeni ni miracle nzambe bien na habité ça la kondeni. Merci beaucoup ezali. Nazaka trop na pureté. Pureté lingolo bani. Naza na melaka alcool te. Nazali casanière de nature, na vandaka mingi na ndako. Soki église na église, nazongi, nasalaka ba jeune nanga sec, nasalaka ba jeune léger, nasalaka tout. Et puis discipline. Moi sport pe o mekaka. Hein? Moi sport. Oui, nasalaka sport tous les jours. Na la mukaka surtout na période oyo to kangaki ba jeune na la mukaka ba 4 heures. Na sali prière na 5 heures. Et puis 6 heures na ke sport. Na sala sport tous les jours. Ça dit nzoto so ba pesi yo, ba to so ba kanisa ba raté, soki okoli pour ça sous gymnastique te non, pour ça la sport le contraire. Biso ba to koli. Il faut tout ça la gymnastique, il faut tout contrôler le régime alimentaire, il faut tout éviter biloko ebele. Donc il secret na ngango wana muso ezate. Maman Bilabel a annoncé biso okomi osambela o pesi adresse ya église place ozokende pas prophète Emmanuel Dodi oyo 6e rue. Le seul prophète na Congo. O soki muto ye na problème à cancer. Oyo na pasi tant kobima obiki. Oyo na problème. Oyo na problème assemblée problème. Et ato nzamba ko sala te. Sikoya ekota ba mitakala ba pasteur ezo yenga na ba réseaux sociaux salonde. Bon, salinga pasi mingi na kotanga ba kombote na pesi basai na nzambe nyonso. Bambote belé et puis nzamba abakisela bango mayele sagesse po bazalaka na pouvoir ya masse. Donc ba bongwana yela ka soko koti na mabe kotika na mabete telema bondela kolo o sala nzela malamu parce que biso tozolanda ka exemple na bango olobi ko sa bango nini te o pesa bango conseil te na ko pesa bango conseil ke ba batika mabe soki okwei ata na kanisi na bible bino bat boyebi bible bien soko okwei na lisumu kotika la kawana te telema balobaka ken balobaka biso ko 7 fois il faut telema mbala 7 il faut telema bible mtelo bien toza basumuki tosalaka ba mabe mabe tosalaka ezalaka ebele mais kotika na mabe te donc il faut ko telema okuzonga na bosembo parce que biso bandimi tolandaka exemple na bango toka koyoka matin na bango nzamba pesa bango don ya côté ya biso po ba se repentir bato ba sala bolingo ba lingana po nzamba za bolingo alors na kopesa bango kaka conseil ke
bazonga na sembo OK. Po biso tolingaka bango mingi to respectaka bango nde to respecta mo tolingaka bango ba décevoir biso te ba continuer te mais mambili ya côté ozopesa conseil na opesa conseil na studio mbwakela ozobwakela bango parce que naaki na ba répétition na yo nalandaki oti na studio mbuma ta mutasali pasteur nanga pengwa Nicolas Mbuma ya kabo oyeba kango peke ba pasteur ebe bazwa sofi papa ba batu ekutana c'est-à-dire muto yo nzambe akela biso toza batu OK toza Jésus Christ tozali batu kasi na l'air moko fola taper manette yango ya nzambe okangi pe misu okangi pe motema mais soko kwei otikala te telema na parcours na mambili ya belle okutana pe na moi tentation ya pasteur mo boye pe ya asepeli na ope te ba passer ba ebele ba sepelaka na basi te ndenge bino pe osepelaka na basi ndenge yoza no sepelaka na basi olulaka tenga sepeli ke ya kolinga pe na pasteur mo boye parce que mambili ya belle il faut que le babia sepeli na mama mbili ya belle so ba ya bolingo yo so ba bolingo que oui parce que le kaki ka boy parce que mama mbili ya belle depuis banda musique OK dans la répétition ya moi si kitoko nzoto ebele tout ça tu veux que ba pasteur mususu parce que liskambo bambuma o que pasteur nanga kweya likola bambuma to monaka pe procès ya Moïse Mbiye na sœur Eliane kenda ti ba parquet nzembo na wana pene sepeli singa kitoko parce que na moni exemple ngwe pa bato ebele na moni pe na kato maloba te soki mwana mobali asela sa likambo ya bongo boko kondana ka côté moko te OK il faut qu'on condamne pe basi OK siko mwasi ko boya pe OK siko yo ndimi ozo ka faute nous motie pa ya musai na nzambe te ngala kondana na basi parce que to moni communauté chide moi copie moko ebotami ba jeune fille lelo soki abimi na pasteur ake ko sambwise na réseaux sociaux siko pinazo pesa conseil kaka na basai na nzambe te OK na bato nyonso na branche nyonso société il faut bien comprendre monde ndenge comme ko baluka ko sala attention na ba jeune fille wana ba jeune fille est comme business na bango il faut ko sala attention faut ko sala keba ko linga te ko bango comme business na bango bazoluka oyo OK mambila belle est-ce que ko senga ba pasteur te baza na discipline parce que tout le monde n'a pas prophète Emmanuel Dodi nga pena na se renseigner moi 3 ans na sala o santé pena indice kutu te ata protocole ata mundimi moko na kati ya église discipline pena soki a coach zaneti Mobutu nenga zala kota ki akoti kabwe ba soldatu bakauki tout le monde akauki oui c'est na kati ya ba franchi mama na ba franchi na ba église mususu to kenda ba pekisa ba serre balata ba pantalon sinon te ba opengwisa ba pasteur ba yo lula bango mais pas prophète Emmanuel Dodi a permettre moi si alata mais indice kutu ya mabe kutu oyoka ezate ndenge ken pia na lobi en tout cas na pesi prophète penza ba félicitations pe merci mingi na ndenge ya Isaïe na ya za lokola papa na ba mpate na discipline na za nango sikoyo ba mama o bayaka mama alati kitoko mais ça na ba partie mususu il faut ezala couvert OK ezala partie mususu ya biso basi ezaka sensible il faut ezala moi couvert pour batiaka distraction na bateité wana conseil na pesi ba mama olati kitoko ba mama ya franchi ou ba mama ya église nyonso ba mama ya franchi en particulier ne ba mama église nyonso parce que ba mama pe ba mindondo elingo lo batelo ko nga za mama na kotela ka bango non oyi na kutu ko kabola ba responsabilité atalobi ba mama pe ba na tâche na bango ba na responsabilité il faut ba zala pe na comportement bien ko ba tout monde la répéter papa ba mité ma pété to si to comprendre bango mambi la belle ba to pe ba zo benge bele babi to so mona mambi la belle azo kende ko sambela to mona ki kofi a ke boka biloko tu na église kimbangiste mais comportement kofi ezo changer te ozo asire biso ozalaka na même comportement zala nango ou bien moi. Merci, mais la question est très importante. Moi, je pense Bonzambe, ils ont motema. Fantaisie. OK. Soro mutu a aussi la fantaisie na Bonzambe, beaucoup mon abizaleli nae. Biso to sa fantaisie. Parce que na sali carrière 40 ans 41 ans carrière la sali, Nzamba batelinga na mikakatono ebele, Nzamba tikinga ka wana. OK.
nakosala fantaisie te c'est-à-dire nazokende na bosolo mpo nabima na eloko parce que soki osali fantaisie okende église osali fantaisie osala badessin ya banime ntango kobima bato bomona bizeli na yo omoni ke ngai nazopesa baréponse lotanga kombo ya bato te na boyi polémique bato ebele mama nazwa yango epa filme moko boye ntango batie publicité na yo ezoleka na fimbo wana ntango batie yango na statut balobi oh comment prophète akomo yamba bato ya mokili na kati église ndenge nini ayambi mama mbili na kati église aza moto ya mokili ayambi ndenge nini seke prophète a moto ya makambo te napesa réponse ezali ngoloba nini ata nzambe akela mokili atia matiti ya mabe na ya malamu esika moko mosali na nzambe ata jésus ntango akoteya ayaki mpo na bato ya nini bato basala basumukaka no mpo bongola mutu akaka mpo na bato ya malamu te mama sikoyo na biso baartiste misio tosala musique mondaine na bao basala musique chrétienne sikoyo banani bazopesa exemple ya malamu banani baopesa exemple ya mabe moi je pense bolamu na mabe eyaka nature ya mutu mutu mosu akosala asalaka musique mondaine mais aza na comportement malamu prophète Emmanuel Doda akoboyanga te po atali nga na mama na basango na biso boyokaka me basango oyo aza bizaleli boye oyo aza bizaleli boye oyo aza bizaleli malamu oyo aza bizaleli mabe boyebi est ce que eza kokombana oyebi ke eza osoulever point moko capital donc ti bapolémique elekaka toyebaka na biso ya bamoïse mbi evangeline donc boyokaka nyonso to wana boyokaka nyonso mpo nazoloba ya bamike kalambai nyonso to boyokaka bango nyonso baza bana na nga baleki bazali bana bazali makambo elekaka epa na biso nde elekaka epa na bango tomonaka toyokaka na ndenge ya mo tokutanaka mingi te par hasard mais toyokaka na ba émission ya mo pasteur Denis Lesi aleka na mwasi ya frère Mike Keno toyokaka mwasi akomi libre bakabwana Mike Kalamba o nyonso na besoin na aya nyonso na pe bolandaka tolandaka esalaka bino ndeni tango tolandaka po ye namonaka nani na pesi mbote mi Denis na pesi mbote c'est qui sauve point c'est ça pour tous aba voisins limité to ba voisins limité mais à part makamile azoko sekisa wala azaka social soko kutani boko sola kitoko en famille tout ça yango nazo sekala pesi ba mbote belé alors tango azoloba mutu azoloba azo sangsana comédie mais il faut ko tiraka biloko bien ba tira toujours biloko bien mutu so azo sa comédie mais leçon bien elle a toujours faut tirer ba bien naï parce que tout le monde a na makambango conflit côté makasi frère Mike a porté plainte bake jour ya rendez-vous pour bakendo samba Denis Lesi na ndako ya frère Mike akeko fukama limbisanga frère Mike avait bongo réputation moi sinanga réputation ya bana na ngai solution nini okozwa Denis Lesi en tout cas na kozelo ata remplaçant mususu est-ce que bazola moto remplaçant ça la moto choix yo pasteur ça ngano pasteur choix ya moi si mususu mais ngana ko pesa ye quand même merci na féliciter parce que balobaka le pardon c'est une puissance qui libère voilà. Et pourquoi na soulevé point là parce que au soulevé qui a sœur nanga sœur nanga afinga aloba mabe po nanga na senga pardon te ndei na ko pardonner non to koti kuna te nani prophète nani papa nani Denis Sasalaki a sepeli a reconnaître mabe a ko senga bolimbisi et puis Mike Kalamba ipe pasteur Mike Kalamba ipe alimbisa ndeko na ye toza basumuki biso tosala na ba mabe po biso sala nzambe mabe belé na alimbisa biso kaka so muninga ye ko senga bolimbisi limbisi eleki bobongisi to biso na biso bana mboka to linga na biso so ko offenser muninga osengi pardon alimbiso et to continuer mambili ya belle question na yo bosana na profiter ndenge okomi ko sala nzambe moko zoyaka na église parce que bino boza batu moko boza influent pena makasi lelo total la kofi côté ba mama to mona mama mbili ya belle malgré mama tchala mwana pe azoya malembe pa comme na niveau za ngal na lo baka vérité te niveau ya banzembo oyo beta na ya ba mama tchala mwana yo beta banzembo belé mama bon différence siko parce que yé a qui plus mutu cher mutu sai bonga siko nazoyemba linga eza pona congolais nyo yango na lobeti oyeba ki opezaka pe mwa likolo ya ba mama nyonso to na interpréter banzembo ebele koleka ba 200 chansons ebele na sali mingi oyembe na bato ebele minene ebele na lembi nanga bombanda o na lembi na ko bombana o na lembi wana mba na grand poète
Pepe Kale. Pepe Kale pe asona mais eza banzembo ya kulutu simaro. OK. Apesanga conseil ebele nazo ba masese ebele abisinga mambili ya belle. Ya benga mambili ya belle Marie Claire. Il y a des fois Marie Claire. Mokonzi aliaka ngulu alitoyi moko te. OK. Oyebeli ngolo banini? Ke soko yoki ba biso likambo koto yo. Foyo kape. Oyebi soko zana bana mibale. Moko akofunda muninga aga mabe. Yako yamba mama abetinga te ko beta nano okuna te. Benga pena mususu yoka. Donc il faut ko liaka mokonzi aliaka ngulu matoyi mibale. OK. Ba fete nini ya makasi osala na Congo. Na ba grand parce que ya Pepe Kale wana eza déjà nzembo moko immortel. Ba fete nini sus. Madelupe. Bomba nzembo ni. Toyemba nzembo moko boy en tout cas toyemba rango na États-Unis. Wana à l'époque Rigosta Mosaki kusala ba arrangement. OK. Na 400 chansons ils ont mis tout. Belé. Comment bossa na pe moi mes sus. Na comment bossa na musupo wana na yemba ngo pena soute. OK. Donc na sali ba fiti na ba jeune. À part Madelo. Na sali pena des fois au pe copinage. Na des fois copinage. Oui. Et on se peut gagner un peu makasi. Oui. Ezande ni. Pinanga ya copinage. Ngaraba ya kakobalanga. Ouais. Ke toke na ngotoke. Oh, ki to. Ba para balingi ba mona bo kilo. Ajnanga ezali ya aventure te. Mama oyemba na banzimba makasi boy. Oza somo. Naimba pena Roger Morera, asa Cap-Verdien. OK. Oyemba ewamo. Ewamo. Toyemba ne pena. Nzemba na yo zala na kati. Wa mususu fete ngia. Sanze moko mona ngo luko. Boya papa tabulei. Papa tabulei to sali banzembo bele. Pevalongo. Tia. Pevalongo. La beauté d'une femme. Tout ça banzembo ebele wana pena azalaki papa abana tolo bakaka un grand monsieur et puis papa abana ebele. OK. Tata moko azalaki artiste et musicien mais bongo yaki pena ko sala bana ne nyonso intellectuel bozalaki pe mitema makasi parce que à l'époque on azalaki trop jeune. OK. Na yaki un objectif moko na koma vedette. OK. Occupé était que nakokipe te patience efutanga ti lelo. OK. Malgré kota eta bulai na ba se belé parce que ya boti mingi ça c'est vrai bon nzamba pa belé ngape bon oya ngai et yaki bien parce que ce qui a protégé ngate na ngala zala wenze. OK. Ce qui fait que à disciplinanga après ça la discipline bandana na 22 ans ti na continuer discipline on a ti lelo o bana basi mususu amitié bazo ko linga ko yoka conseil te balingi côté balingi mapankolo trop balingi conseil te mambili ya bena ko tuna question moko ekotala kasindi ekotala kasindi réponse nini o kopesa sindi soit elo no bolaka un jour so kuta na sindi bosolo. Bon, Cindy aza déjà a chance ba cadrer na grand frère nanga Kofi Olomide. Ba cadrer bien. Encadrer très bien. Encadrer en tout cas bien, à protéger, à passer à tirer orchestre à disposition na yé, banzembo kitoko à disposition na yé. En tout cas, ami tungisi penzate. Donc ça va. Ba tumsu ba comment passer exemple que Kofi azwaye a tiendenge papa tabule a chaka maman Biliabel. Est-ce que mais ce qu'on t'a dit bien, et ça peut m'abaisser parce que ils ont un avantage à y mon couple Cindy. OK. À supposons que batika yeka bongo. Alingaka zala batu bazo bimali banda, bazo ko déranger musala. OK. Si ko le quoi yé moko protéger qui est, alors moni ke musala et ke musika. OK. Maman Biliabel ozo boule pe un jour, ndengo zo sambela, ndengo kota à l'église. Parce que na silisa y question na ngatena ba oza maman moko très influent. Oui. Au boulette mo bopé mo banzembo nzambe père moko aussi prophète bien en tout cas bopé sanga pe na lisango na matape likolo. Oh na sina na album nanga moko ya Benissimo na sala nzembo ya nzambe moko ya. Yahweh Abraham. Ah OK. Oui. Et ça obi Ken
tout ça la différence. Au moins tant que bassin dans un musu bassin la différence c'est profession à motuté. La religion t'es pas ebebanga. À supposons que au bengi si artiste c'est mon musique mondaine. Balambo bando MC. Te tika musique wana ya kota na te wana siko mabe siko epa ekimi saka ba artiste musu ya musique mondaine yango wana o tika masumu. Qu'est-ce qui te prouve que le quoi saka musique mondaine ya sala ka masumu? Non. Ko sala bien na malamu dépendra la mutema mutu. Ceux qui to lobi biso to ko ba pasteur ba prophète na na ko prêcher moninga. Mais na monaka zela na monaka prophète Emmanuel Dodi abenga bino boza ba messager boza pe ba prophète parce que prophète ayembaka ba parole ya bien obo utilisaka même na église. Après ça exemple boka nanu nzembo a lutumba place ba loba boza makambo na ba pasteur ba koma na niveau côté ya bongo te ayemba ina douceur basi balinga ba bisou na sika ba bonjour et tout. OK mais boté a rapé à travers ba nzembo na bino hein. Bien sûr toté yaka soki tozo ba parole mususu to ezaka ba nzembo na biso etera ba mama belé etera pe ba papa belé c'est que elingi ko loba ke nzambe akabola ki mutu na musana ye. OK maman Mbiliabel tokota lisolo oyo na elaki makamba ba réconciliation. Oui. Tozomona wenge esangani. Wenge ba se réconcilier mais mingi ba lobi pona intérêt ya mbongo. Mingi ba lobi pona intérêt ya mbongo yango esangisi bango. Bon moni olobani na bato ba oloba bongo parce que babi ko réconciliation bien ezala réconciliation oyo za intérêt na quantité. Mais za mbongo ya Ahmed nani komba mu producteur mona Amadou Diaby nda sali basangana do ba Hollande nde miel yo kanga na bisolo moko moni balobaka y a un temps pour tout. OK Un temps pour se détester et un temps pour s'aimer. OK tu vois au moni mabe ya ba congolais école na biso ngape congolaise surtout ko changer bizaleli un jour aux amala mi pour intérêt ya bana na biso. OK et ranini batu bakabona ki mutu na mtasali eloko na ye c'est quoi Amadou Diaby c'est un jeune azal le jeune loko la bino. OK mais un jeune moko social généreux et puis abanda ko sunga musique musicien depuis kalanga et puis Amadou Diaby banda na 94. OK il y a longtemps abanda sunga orchestre nyonso ya Congo démocratique ngakuto akabenanga bali konda mbalebele mère na biso oui oyebani na epé très bien. Oui très bien Amadou Diaby na bien très bien. Oui, un garçon moko social, asa gentil, asa cool, asa généreux. OK. Oh artiste ko lo Amadou Diaby akabela été peut-être okutana ina été. Asa ko sangisa ba artiste musicien panda ba 94 mais quelques musiciens ba déceva kae. Yango atikaki makambo yango. Mais na ko pesa ya Amadou Diaby vraiment félicitations. Félicitations na yo vraiment Nzambe a bakiso soumayele na eloko sali initiative moko ya bien et puis na kopesa sous conseil na bana wenge nyonso tout ngana zali bana wenge baza deux catégories. O ngaza mama na bango o naza ya na bango. Donc na kopesa conseil na ba o baza naza ya na bango bazala mitema polele ba o naza mama na bango baza mitema polele eloko wana bato nyonso bazo zelango na stade le 30 juin wana nazo soutenir vraiment nazo soutenir Amadou Diaby vraiment ba initiative ya boeza malamu pour na biso bana Congo to na besoin ko panza ko kabona kabona Mbiliabel ozo soutenir Amadou Diaby na soutenir Amadou Diaby pour na initiative ya ngo ya bien. OK parce que tomoni c'est idée qu'il kanisa kitoko pe essayer bandi donc na ko senga ba soutenir ye ba tie maboko ko biso ba Congo to nizaka ko séparer ko se séparer ko kabona ko swana futilité les hommes téléphone ozama ele na ba réponse tala ba batu baninga musundeke ba leki biso ozomona ba Afrique na musique ba leki biso po bango ba se donaka na futilité te bango bazo sangana bazo sangisa ba force ba sangadi o na o ba sali nzembo ba sangadi o na oyo muninga soka beti ba ko soutenir ye donc eza initiative a bien apprécié bana wenge nyoso ba bisou place aux Amadou Diaby Mbiliabel balobaka ngana za le 30 juin so moninga na le plus beau de l'espoir te awa na fête nani na soirée wana c'est que tozawa te so tozaki tokozala so na tozala kiao bolinga eboza toninga tozala Maman Mbiliabel ngaba benga ngaba lobi ken oza ba courage neti bana wenge bino boza ba tumo neti ba mitu ekufa tikala na Maroc ngape na ndemaka wi mutu ekufa pene tikala na Maroc naza ndenge moko na bana wenge bato ateti
Mambi la bête tozomona. Attention bana wenge baza ba responsable baza ba père de famille baza na ba maman ba matos na bandako. Bana qui te type qui te ezali ça c'est vrai mais maman no père na moi te. Mambi la bête tozomona yo posant la guerre pe na wenge angoti. Te na bango. Je suis la seule maman, la seule sœur na bango, ou azaka sans polémique, ou alingaka bango, soto kuta na bango, to solaka kitoko za na idée. Arrête de pia! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mais tout le monde manda chante salve michazo silika mabe na ba propos na yo. Te wana peut-être atunaki te ba propos na nga lobaki lote ya lobaki na wenge soki sangani soki fe razate mwa mobulu na mtalobaki bo toki manda chanta tomboki abi yoza na doa kokota makambo wana te batia fe te tali honnête na nini na lobaki ngona kindokyo na butu na moyo tokutanaki na bar nga nakendaka boîte te nakendaka bar te nabimaka na casino te lobaki pa nani est-ce que okaki te ke bayebisi yo nanu te ke manda chanta lekaki ya siliki parce que nayebi makambo azoloba te bon manda chanta aliboma mama aleka alobaka kaka bongo bakotisanga na bozoba te nga naka mwasi ya bozoba te na mwasi ya dignité na lukaka te natekaka mapakolo te natekaka mongongo na nga naza na bilobaloba te naza moto ya polémique te naza mama jalouse te bakotisanga na bozoba te nga nazaka na bango nyonso bien très bien nazaka sans problème so balingi baluka moto ya polémique baluka bayebi bango nga te nga naza kuna te nayebi makambo wana te nazofélicité bango initiative eza kitoko soki tozalaki awa nalinga na ya mais tokozala te mpo toza na oza annonce biso déjà ozala no na stade te te nakozala te parce que toza déjà na bacontract toza na contrat tozokende Afrique australe tozala wa te nga mpe naluka occasion nazala te nalobi soki manda naziti yo manda aa na nimero na nga telefone tosolaka kitoko na redi na manda na samchitu wana mpenza baza tosolaka kitoko akobenga nga te mponi abenga nga te ser olobi mabe oya apemisaka te ye soki ayoki likambo ser yo aspire ser na nga olobi boye abengi nga te eloko te parce que ayebiki ya lokuta seke balingi basala mwa buzz mais na kombo na nga vraiment mama tiala mwana basala erreur ya grave parce que nga na moto abilobela te na mama jalouse te mwasi oleki nga na kitoko napesi yo bizu na kumisi yo oyo mpe nga naleki kitoko kumisanga te nateka mpe mapakolo te yango te natekaka yango oteka yango te depuis banda musique kote wana nga azaka na camarade moko so tofai na camarade moko nomona clair te allez tokati nafandi 4 bazeno baelelo na musique ba conseil bapesa bango photo te katekwe pa ba prêtre est-ce que ba pistona te ata na moi eza mabe makasi ozosala erreur ya grave bariske nango ezalaka nini riske nango ezalaka bazobendo makambo ya bien otikala salité voilà mambili abe lelo otiki bato na style na yo bato balanda modèle na yo parce que biso
ser na biso babwaka Angel Muswahili soki omeki ko reprocher que ser eloko kangi nango photo mukuse bozo mona teke zo sala bieto tia réseaux sociaux abinga na kola na molima mbili ya belle tolemba na famille bon molima mbili ya belle asaka nini da ye depuis azala mwana muketi lelo alata nyonso alingi onga alata nyonso mama mbili ya belle alata ça dépend ta production c'est ça dépend elle a nini lokwa tozo kelo sala clip na Dubaï. OK. Titre moko to sali na jeune moko bomona comme on est Erwan Azazel. Ça dit nouvel ange hein. Nouvel ange. OK. Erwan Azazel. To sali des clips nzembo wana ezali international. Siko ba olingana ta tenini. Na la ta ko maputa te ata yo moko. Et puis simba te ko bebisa nzembo. Et ko bebisa nzembo. O la ta maputa te. C'est là. On a zipanyos. Version sana pardon mambi la belle o la ta lui puta te sko la ta. Na ko la ta maputa na clip wana tata. Ko bebisa nzembo. Siko ozo proposer o la ta. Na ko la ta biloko yo ezoko refléter nzembo wana. Mais oui. Mais kuna na clip baluka te. Na baluka nini? Ndenge basenga ko na public ke baluka. Na ko baluka peko. Na kati ya clip. Mais kasi bato bazolinga ndenge wana bo siko yoko boye. Tala biso sa eloko ya. To sa eloko na public. Ozozuka bato babanda kozela clip ngo makasi ou bien ozoloba makambo solo. Bato biso to salaka oyo public alingi. So sa eloko public azo sepela te ba koya te. Ya solo. Exactement le bananga baluka bona pesa na pesa mapa kolo sima et ya pona makanisi mabete bazo sepela na forme wana ngabe fura sa ba plaisir po ba bazo sepela na monyo sala effectivement na Claudia Bakisa Claudia pena mitika ki mobimba we mwana ngana pesi ba mboti na linga bana ngo trop siko ba yaka nde pembe inanga pona ba conseil conseil inanga nde nazana no ebite nkolo Polo soko tika nga ba akolo bambula boni ba profiter naza vivante na la sabango ba secret mususu o bango ba yebite ba yaka te o souhaitaka pena papa nzamba azana compte orande na mutu te so ba pesa chance mutabi mate yo zalaka éternel est-ce que nga naza nzambe papa naza na nguya pena ko kanga bato mais pourquoi moi si moko azo prouver soit moi relève ya muke azo zala te ti lelo keni piana nanga bana ngo balingi na bango te ba yo se donner te toza na moko ayeba nazo mi pesa te oui, wana ntuka ye wana azobi pesa ana volonté ayebi oyemba pe très bien azoyemba très bien ana volonté ami pesi sikoyo komi pesa wana ndeko pesa biso courage to sale moi single na ye eza komi pesa ko yoka na ba conseil mais mambi la belle e rotala ka ba kofi ba mona baleki na bango ba fali ba faire ba héritier bazoya pe esala ka bango esengo e rotala ka siko côté na bino rotala bana basi maman Bilabel aza Mama Tchala mwana za mais moi ça ba bunda neti ya ba niveau bino bo bunda ba zala te ken piano c'est très important bana mibali baza plus sérieux ko leka bana basi bana mibali ba mipesa ka ba sérieux ko leka bana basi soka lingi eloko ni ako mipesa penza ba bana basi te to sala ke clip moko ya pas longtemps na 4 filles ta ka clip moko eleki ba misuba ya babali ella ka moko pamba mais bana mibali bazabo bana mibali ba se donna vraiment a précipiter na libala OK na mona yo na musala learning OK na mona mama Tchala mwana lobi bo compara ngana mama Bilabel te po Bilabel azana ti jibenga na neti wera ngana bimisaka bana mais bangi mama Bilabel bazana ti batu bakata ba trompe donc akobota te na musique yo bota te oh mais d'accord ba est-ce que ba forcera mutu ba forcera mutu te mutu faza na volonté aye penza mitiki usungie so bazoya te na osa nene comme mama Tchala mwana tout atolo bimisi ba MG 30 abimisi mwa bato ebele ya zo tout atolo bimisi ba MG 30 siko suite nango eza wapi suite nango ezaka ba aza sollicité ce qu'on n'est pas ba président na minute ya ucho yembe la président Fatinze momoko opena président CCP ne makasi Maman Bilabel Mama Tchala mwana mais ça bien soka yembeli yo ba ki meje tanto côté sukuna te mais je suis tes ate de pas kenda poto
Non, il y a le baki suite que il y a bimisa MG 30. Yo bimisi na nuté oza lokola sonde. Ko bimisi fo oza lokola jibe na fali na fere. Monte fali ko pesa exemple ko bimisa. Ko pesa fali na fere. Eza lokola fali na fere ba bima. Côté basi yo mo mutu lo bango. Ba continuer, ba sali carrière. Yo mo mutu lo ba na sarabe ba témoin. Oza na mwasi ona na bimité. Wa plaza. Eza na ini ti lo ba mutabuti. Lobi ya jibe mpiana. Côté no lobi ya jibe mpiana na ko lobela o muke. Papa Chéra lobi yem ta sala raté ke ou bien bon aloba placement bi wera bimisa na pe mutute. Na sens ni wera vandika ka bezo a produire mutu a sali mutu a bimisi mutu non yé pas boire ba bimate Abraham abima obeti nze mona fudia bimi beta chana yo ndeti oya uto senga nzela onani aye pa jibe mpiana le kwado alo papa chéri ngana nyina kende nanga papa Chéra lobi oh orumel nom na musique te batu ba message na yo te pembe nanga komo lingi okenda pekisaki ye place wana ko loba te ke jibe mpiana bisaka te ok nalanda ka mama chala mwana côté wana omoni na musique yango nde tozalaka tozana batu mususu ana mungongo kitoko soka yembi moko elingisi muki misusu ana mungongo kwa ligorodo bazalaka pe baze ebele bongo na tanga bakombo boyo to place na mungongo ni nga otianga mungongo ba angelu ya ba angelu pena nzamba tianga pena mungongo ba angelu yango ana zaka jaloux est-ce que o santa pe que non na adversaire mo mais so ki musique adversaire wana o santa pe wa yebi no yembate en tout cas chanteuse moroté na Congo chanteuse moroté lengi sanga na Congo na biso na moni été maman est-ce que raisonner bien na raisonner bien na moni été pourquoi groupe makoma ekufa te atombola musapi nzembo ne moko bazoyemba ngo mokili mobimba tombola musapi aya bongo makoma comme eza kota bonzambe kota kuneza muziki mususu donc aya baya to sala débat OK zela OK na ye eningisi mokyo banzembo ningisa ba Congo mobimba lokolanga atombola musapi aya dans na Congo azate na moni ete nzembo ne ningisa ningisi mokili mobimba ba Kenya ba Tanzania ba Uganda ba Rwanda Burundi zela bangola ba nini zela OK yo bien la génération ya bana mike au sangi alobi depuis Congo la génération nyonso tout côté na mama za na raison OK na Congo artiste oyo ayemba banzembo belo eningisa Congo eningisa Afrique atombola musape ya to disque na ba mama na ba basi nazolo ba basi nazolo ba mibali te nazolo ba basi aya to sa débat merci atanga ta banzembo ne mibale o eningisi Afrique centrale Afrique de l'Ouest Est Nord Sud mais muto a chamama tala mwana eningisa pe Afrique na ebite to mona pe abeta na ba soirée minene Congo mobimba na ebite kana yemba ka pona Congo mobimba na Afrique mobimba est-ce que mambi la l'Est Est Ouest Nord Sud si nazolo bana sens wana bayemba bango bien mais baya na banzembo na bango eningisa papa baya na banzembo baya tala moko baya ko prouver OK pas prouver papa OK ko prouver différence na yo na mama chamane za nini différence na ngana ye osa musique folklore nga osa musique classique musique folklore na musique classique et ndenge mokote musique nini eza na avantage musique classique eza partout folklore ndeza folklore eza so ozoyemba na monoko moko esuki côté moko eza musique ya communauté Kasai oui OK ya communauté Kasai pona batu nyonso to Afrique mobimba OK mobimba ba satan na yemba na musique na yembi na monoko nanga batu nyonso ba ka monoko nanga OK to boite eza nango 4 langues nationales c'est bien bon mais musique est universelle donc ngana yemba ka pona batu nyonso Maman Biliabel soki lelo producteur a monani ndenge ba sangisi wengiana balobi ba sanctionner mama chala mwana bakotsa bino studio boyemba ta featuring ya 10 chansons ozala pour ou contre bon nakozala pour mais fois senga pardon asenga yo pardon quoi alobaki mabe langage babe pona nga senga ki pardon et monsieur ya nana moduga OK yé alobaki mabe pona nga sekazala ka jalouse na mungongo nanga alobi des fois wa uta na cimetière ya kozwa mungongo nanga kenango yango pe na inaki na bi oh mais moi soyo des fois la muka on dossier mbongo ya gentini alobaki mabe sekazala ka jalouse na mungongo nanga OK est-ce que ngana komi nzambe
nga mutu natiaki mongongo epa na nga te. Pourquoi débat na ekiti na mongongo? Kasi ye mutu alobaki ti. Nga napesaki nde réponse mpo na likambo wana bi bamiyibie des fois oyaka uta na cimetière akozwa bango ozwa mongongo na bango kena yango. Quel est le rapport na mbongo na mongongo? Kolamusa pe mowei kaka mpo na mbongo wana mpo na $1000 $1000 eza mbongo ya robe moko. C'est ça asengaki pardon te et puis aki oloba su na nsima ndako epa ministre moko awenge bayebisi babia sero oza fo olobaki mabe o te nalobaki nde na mama wana naloba nde na mama tiala mbili ya bele mutu wana mpe ayebisi biso pro d'ailleurs témoin ozomona makambo seke rankine ezalaka nango deja na motema nga te nga na koyokele jalousie nini bon entre bino mibale boyokanaka bacomplexe te ke oyo kuna nazalaka nauti koloba ati nga nazalaka complexe mwasi oza pembe oya mwindu oya molai oza mokuse oya monene oya mokie na na complexe te nakala fiere obangaka niveau acha mama tiala mwana te soki azoyemba boye balobi bomata pe na podium moko olenga te mama te nga chanteuse moko olengisanga na Congo démocratique ate namoni ete excuse nga prophète na biso prophète Emmanuel Dodite ya limbisa koto azala sembo tolza sembo nazolo ba vérité papa chanteuse moko te akobangisanga na Congo démocratique azate mutu na mutazo yemba na ndenge na ye na point na ye mais yo za sir na yo ba prouver ba nzembo na bango ba yeka mokili mobimba ta moko. Est-ce que on sait un jour débat pe o ya moni aza niveau na yemba aya bokuta na plateau moko bazemba bien nazolo ba moto ya fandisa lisangu na muziki na biso rumba baya tout ça débat y a pas photo y a pas match papa dans musique ya mama mbili belle etambu soti lelo musique na nga na yemba ça fait 40 ans nazolie nango mbongo ti lelo ba contrat ezoya ti lelo to zala te le 30 juin so to laki bana wenge ona linga mingi ba riba mona nga kuna na stade na proda ndenge mama tiala mama mbila bela lobi kosenga pardon ya kana soni te alobaki mabe bato basikaki babi o nzamba pesi en public. Est-ce que oza si mama tiala mwana na lolenda za na mwana kosenga yo pardon oza si na munene nde kasi nde za munene asengi pardon te masumu na ye moko nde kazaka jalouse na mongongo nanga est-ce que nga na komi nzambe nga mutu napesaki mongongo aza nango te nzambe mutu apesanga mongongo na yango ye mpe bapesa oyo aza nango ase contact yo nde opesaki mongongo oyo aza nango te nzambe mutu apesaki mongongo na aza nango nga mpe nzambe apianga mongongo na nango mongongo yango ezalaka bien obi eza mabe nzambe mutu ayebi ndenge apiaki ye oyo nga mpe nga nayebi ndenge nzambe apesa ya kitoko na yo oyebi kaka ndenge nzambe apesaki nga ndenge apesa ngai naokelaka baninga jalousie te oyo yo eza bien makasi bato nde balobaka c'est-à-dire ngai o nzamba pesa nga nayokelaka baninga jalousie te pourquoi nzamba asali ye ndenge wana nga mpe nzamba asali nga ndenge na nga nakoyokeza nake nolobake bon papa simaro lokola bapesaki mama tiala mwana $4500 na matanga na yo biwuta kuna na cimetière ya kozwa ye oyo aza nango ye alobaki bongo mpo na nga est ce que phrase wana eza bien mama mbili abel soki lelo mutu moko ya mbongo amonani aza a besoin de réconciliation entre yo na pardon yasengaka pardon kaka asenga pardon waze kwa yoka ki solité asengaki ata waze kwa asengi pe kofi pardon azala ki sincérité ata lobaki na simandaku te waze kwa asengi pe kofi pe pardon ata lobaki na simandaku ayen en public na télévision na epana na moduga bi grand en tout cas c'est na ngambili ya bele alimbisanga to lobaki na lobaki na yete to tangaki kombo te mais biso bato saki réunion makambu ya des fois pas gouv c'est que ngana za parmi abato lobaki ba miyiba asaki pardon to sisi to kutani na makambo ya IGF na pesi nani Gilles Alingete bambote bele konzi na biso kuna na IGF to kutana ki to pesa ni bambote esili mais ya sengi pardon te alobi na muninga mabe soko offensé muninga senga pardon ça ne coûte rien mais maman Bilabel kotala kilo za nango na musique na biso ya Congo kotala ba collègue no ba artiste basale yo likola mbongo yango eza 1000 eza mabe makasi ya péché na ibata $10 millions non na bi eza péché to kobeta kutu masola bongo te po mama osali mingi na musique basalaki moni conspiration basalaki lisanga moko boye ngulupa moko boye ko basambwisanga mais à la longue bango nde basambwe pena bayoki soni parce que eza yango te vérité
bani basali nga pour rien ndenge ba kokote na musique balingi sikoyo basali yo na moi défaut moi muke défaut moi muke tata siko bani ba continuer ba tia polémique ya ngana na Amadou Djambi na bana wenge to kutana na ngana kenda casino te au mona nga jamais au mona nga na boîte de nuit te mais babi casino nde sala ka ba ministère ba ngana kenda te papa vraiment nazat moi je suis casanière de nature na vanda ke pananga non, encore président we aloba tozala mingi na mama chala mwana na casino lisola casino pena wa maela kotsa solo bango wana eza vie na bango vie eza individuelle mutu na mutapona ya ye ezaka pe vie bien casino ndenge bango balingi ndenge soko olingaka kopo wana eza vie na yo ngala lingana ngango te okomona ngate siko bato na baki mbili ya bele nga sabote makambo ya nini ya wenge tokutana yi wapi tuna bango te tuna bango bokutaki na mama mbili ya bele wapi casino ko kendaka te nakendaka te boîte pe nakendaka te bar pe nakendaka te bar restaurant nakendaka te na yaka na ndako siko tokutana yi na bango wapi ozomona lokuta eleki ele kozoboma biso na mboko lokuta ndeza makasi kosa mingi lokwa biloka kolia voilà ça ne sert à rien baluka kosambusa ngana za kuna te OK Sarah na petati kelona no mwa minute po sola na mama po na mwana tinga na kangi mi na sola na mama na sola pena les grands producteurs vient na Gilles Sana oui parce que hier sangwe kei balobi Gilles Sana papa Chirabi est toujours à côté de serre Gilles Sana toujours à côté de serre pourquoi papa Chirabi ko loba bon non tozo sala monelo Kenya utolo beza kitoko makasi côté mibali baboti déjà en tout cas utolo belo mobo na pesi en tout cas ba na boakele ba mingi côté mibali baboti déjà donc moni to banda vie beaucoup ba osala ba kester na ba redi ba redi ba osala sikoyo ba babimi ba wera na ba jibe ba wera na ba jibe ba osala ba fali na ba fere alors tout le monde a ba héritier na ba fabricas alors côté ba ya basi ezaka mère na chala mwana na to moni mwana mwasi morote oyo abimi et ça la passe te sindi le cœur azana un encadrement et pas vie na biso rambo le quadre donc il y a azana un encadrement azo marcher très bien monelo c'est la ucholoba azwanano etonda mokolo siko ramba koloba no te komi ba conseil privé na mingi ya sindi wana siko bomo ke no te akei azo cours moko boyo c'est la lobby c'est ne pas donner à tout le monde mais bato ba chrétien ba lobby za mabe akangi za mabete o bazo côté eza esprit yo moni lelo certes Léo serbe za comme esprit so yungulu beti penza pour toi pour papa na bisolei akotisa oyo bazo sala oyo ramba bazo sala pona sindi eza avantage ya sindi eza avantage ya kofia lobidete eza pour lobby ya sindi eza la bien donc tozo lela kaka nga pe na beti moi seti so moi mingi ndenge frère na biso église ken pianto loba ba ser bazo bota ya kana bango ozolanda ba ser bazo bota te bon kangika côté wana te na kangi pozo ça passe parce que bakalisa kuna proda bakasaka nde ngara kanga na kanga na blote na sana nguya nzambe te papa nzamba za nzambe ba bandaka ka boyoko abuka na makolo moya marché tout bien exact baba on soka bilisi clip moko eza chance na ye ya mama to lobi yo lobi yo tenenge to zoloba kota mibali to za savant ngana baza la patience bara sérieux na basinde basi babimate o comprendre babimate eza na mwana mwasi moko te da part serbi la bena mama chala mwana eza na mwana mwasi moko te o lela ko kende Kenya Tanzanie te baza te mama na kotanga moko bato balobaka kiabima tanga na barbara bimate na ndenge to zolobelela omoni barbara azande na biso mwasi bakanisio na Tanzanie bakanisio na oui yo zola na Kenya ngazoloba te toza producteur na journaliste toyebi libanda mboka eza mboka muso be yango Mozambique Botswana Malawi ozo ko mezo Malawi obeta na Malawi obeta na Lesotho siko ba beta na Australie ozola na mama chala na serbi la belle ba beta na nyoso je pardon mama chala mwana Mama mbili ya belle bino mibale bokoma neti ba mapasa siko nalinga na yeba o expliquer biso musique etambusi yo combien de continents Afrique centrale, ouest, nord, sud, Australie, donc Asie, na tamboli partout. Europe, États-Unis, na tamboli partout. Est-ce que aux appels à bénéficier na musique ou est-ce comme souvenir? Oui,
so na ke mboka nyuso na okene na kuti ba yebi langue te bazo imba nzembo nanga isa nga sengo makasi pe bazo linganga koleka na bino ko awo na Congo demokrati ba fuaka ka valera bato ye pemera ngwa longwa na ekuna mais na mboka mususu soko ke ozo sentir pena valeur ya musalo sala. Maman Bilabel to komi na biso vraiment na suka o komi ba dernière question et ça la konde ni ero le kaka na banzela ntosi sana ye zela na yebi to silisa ero le kaka na banzela banzembo no nyoso yemba ta ya ba nini ezaka na succès lelo esalaka yo moko lo banzembo nde kasi yango na utoloba esala ngese wana utoloba bao bayembi banzembo koleka nga baya tout ça débat nazokumisa na lobi teke bana mingongo mabete nzambe utapiaki bango mingongo wana bana nango nayokela bango pe jalousie te na mongongo na bango wana bayoka pe yanga jalousie te nga na nzambe te donc ipo nazotuta tolo po na yebi ndenge elekaka na libanda mboka na awa banzembo esala ba 30 ans. Mais c'est lelo ezala kaka eloko nazo ba yango keso ba tiena ba mutelnge tezongisela biso nzembo wana voilà siko bango o ba yembaka bien ba ya to sa débat. OK mama achala mwana na maman Bilabel tezo sala bien pour la polémique maman Bilabel nalinga pe na yebelo ko mwa muke po komplikanga bozala ko ta ba studio ndeni ni ozala bimsa ba somo ko ya kitoko tandis que lelo to mona ba qualité wana bozala ko bimisa na ba son ya banzembo na bino na lelo c'est comme si zo bimate. Bon, toujours ça là, studio musu toujours ça là. Ah ouais. Studio musu neti bandanga na banda musique, studio de Busto ça ka présent Verkis et à 8 pistes. OK. Donc il y a à l'époque studio zaka minene boité. Bon banzembo elandi musu to sali studio na Belgique et na France. Bon, ça dépend hein, ça dépend il y a ba technicien le na kala. Générer des sons. Oh ya lelo na kala différence ezali. Pour na comprendre kilo musique wana obobetate. Et quoi ça la yango wana ndezo sala ba ndeko na biso ya lelo bazo ndenga bimate bango pe bazana kilelo mais kilelo ango eza mabete eza pe bien mais siko kilelo ango na kikala bana basi nde bazate o bazo bimisa mwa mutu muke ba comportement eza kitoko te kasi na kota profondeur ya te kasi conseil nini osenga bayaka place na zabatika lolendo lolendo efutaka nango te yaka place mama aza koyebiso mwana keba zala boye okene musika bango balinga conseil bango basila kala bango basila komi bange bango siko bango ba jeune basali ni importance à featuring pas maman Bilabel featuring jouera rôle nini na carrière na featuring les arabiens so bosali changement culturel eza richesse eza bien tout le monde a fallu pour passer les featuring na ndeko na biso mwasi moko za gabonaise Chanel Chanel Akinda nzembo wana vraiment succès fou Chanel ayebana na Congo te mais ayebani à travers featuring basali na ndeko na biso fali pupa conseil ni osenga na fali ba héritier pona bandeko na biso basi pe baza ebele ba embaka bien mais bazanga mutu nini ya kobenda bango. Bah eza oyo bilazo pesa conseil toujours merci question les importants na pesi bango félicitations bazo sa musala kitoko bazo représenter mboka nazo lo bango beta côté mi c'était côté à basi basi bazate parce que baza moins sérieuse et a faut ya ba falite ba ferete banate et a faut na bango bana basi baza na bango sérieuse te balingi patience te donc balingi baziki sak trop problème yango wana donc ngaya wana na maboko pelele tozana industrie na biso ya Gilles Tsana production tozana besoin ba fille wa linga sala carrière ye beso ba ye kaka asali kaka moi 1 an est-ce que Rebo lelo soki alandi émission oyo soki alobia ya encadrement na maboko ya maman Mbilia Rebo o abotina inonce be soka ye kokozwa conseil pa maman na oboya te wana baza bana na biso bana ya mike ya biso balosala pe fierté ya mboka donc conseil pa mikolo ba sage ezaka bien mutu soka mataki nzete na tongo yo lingo matanzete la 16h yako tuna mutu mataki nzete na tongo ba ken piana ke ba soko chilo kolo place wana ozinda maman Bilabel tozoke nto komi na sona suka olobaki les 16 milulu minene zana bongo na oui, la Fikine. Non, avant non, les 16, on a mis Loulou nous les 27. Les 27 mai, on a mis Loulou, il y a talent.
Donc maman Biliabel ndenge papa lobaki ozana talent ya koyemba, talent ya kobina, ya bapende basenga ba nini na sima. Yo lobana batu nini? Otei batu nini pona le 27 ya mois oyo. Bazozongisa ba talent batu bafungolelo liboke. Babloka ba fina ba musicien ba lobake bazo ndeti ba musicien ba lobaka ya jibe obimisate. Bango pesa ba conseil ke baya bazwanini. Oui, donc mukulu na pesa ba mbote belé. Mukulu leki na ngai na linga ko mingi okangi no chance na mutu te. Volonté na bango moko. Si. So mutaza na volonté na chance na bango okene musika. Donc milulu wana le 27 mai ezali ko récupérer ni mipikwa, ko récupérer ba talent o mutu ayiba ki tout ça boya ebelé na 6e rue et pas il y a prophète na biso monene prophète à miracle Emmanuel Dodi. Papa na biso na boya soko yekuna ozonga pamba te ozonga na likabo oya nzambe vraiment boya ebele na avenir révolution numéro 817 na 6e mairie. Maintenant le 16 clôture il y a 50 jours otolona ki tozokende kozwa kuna 50 jours olobina batuni ni pona le 16 juillet na fikine boya ebele o nyoso tolona ki tozokende kozwa likabo yango le 16 juillet na fikine clôture eza le 16 juillet na fikine et pas prophète na biso monene Emmanuel Dodi Moussali na Nzambe parti à 14h déjà à partir à 14h déjà mama bozala wana na ba papa boya na bana boya milulu kozala makasi ya monene boya ebele. Maman Mbili ya baye bateyo na producteur boye église. Bon continuer deuxième dimanche, lobby troisième dimanche et le ronier est tiré par prophète pour que okoma koya. En tout cas merci mina question là parce que na zui ba maté ya kitoko et pe singai mayele lisusu. Donc maté mingi na yoki kuna na yoka e pa msute. Depuis au botama est-ce que vous avez koyoka maté? Si na banda yoka maté na sina kenda ba pour avoir comparé ba tu faut yoka pe oyo yoki. Na sina yoka ba maté ebele na kenda ba mangombe ebele ba invitanga na zala dessus. Alors tant na ye awe papa prophète na biso Emmanuel Dodi na moni maté ya sika. Et kotinga lobi oh ezaka ndeboy. Makami piku na yeba katena yo yeba ngoka ko donc na après maté à tosala na conseil moko bonne manière oui na bonne manière en tout cas pour tout ça dans la bonne manière était en fait d'abord Emmanuel Dodi lobby faut kozaka monoko e kangamaka so za mutabi loba e ko bomisa yo e ko kotiso mutu donc la bonne manière ko pesa bonjour na mutu ko pesa mutu bonsoir ko pesa mutu na merci na ko senga pardon c'est très important. Nako gangue la chef. Faut que tout soit de bonne manière. Mama selonga i mwasi. Na monyo za na trop ya ba valeur ebele na nzoto no. Et lo konye sala ke ti lelo mama Mbili za na ba valeur atati ndo za église ba mama bazo lingo trop na remarquer. Et lo konye sala ke pose na ba valeur wana lo konye. Na ko pesa merci mingi na ba mama. Donc ba mama ba ndimaranga ba sepelaka na mingi pona bizaleli ya bien. Na za na moi bonne manière wana ezali. Parce que moi c'est so za bizaleli la malamu ba mama ba kolinga yo. So zo se comporter mabe ba mama ba kokima yo. Ato sala musala ki ba okimayo. C'est pourquoi on appelle ça toujours conseil na ba jeune, bino ba jeune, bozana bizaleli malamu, boye ba ko se respecter. Donc bonne manière, discipline. Ndeti moi si bizaleli olobi yango en bref, mais ko côté loko mo ndeti zaleli nini? Ndeti moi si marka basi et tout. Ezali nanga o marka basi, eza ko batela mapa nkolo. Si. Na mi batela mingi. Na koza tamsuna za na nzala, na mbongo te. Na melimai na sambe na lala binzambe nga na mwana na yo o ezo ya yo muto yebi yango si so pe na kufinzala kaka yo mais nazo bundana o mona na lela 2 fois te mbala moko parce que nazo na pureté c'est à dire pureté elingolo bani pureté elingolo ba atozo na nzala mwana mwasi koteka nzoto te si conseil yangwana donc koteka nzoto te soko balate ngala ebite na kopesa conseil na ndenge ya place à pasteur te soko balate okoza na camarade moko oui pona respect ya ki bomwasi wana camarade moko mi bale mi sa tout te o asomba ka kabelo o afuta ka appartement o asomba ka ba crédit te bongo te camarade moko ya kosunga yo camarade moko va na ye ya sunga ka quand même na bon se respecter ya zo respecter pour mais azane marié te na tindi te bozana bino ndenge moko tango boko décider nza ba pesi makoki okoko ko honorer mwana bato bo edane nano après soki esengi OK
bato sikoyo bato mosusu sikoyo baloba est-ce que camarade ya sika ya mama mbili ya bele eza producteur naza na indien producteur o mwana wa mokio oyo bebe buchu nani bebe buchu o wapi mpona elongi ne kitoko wana ozwa nini ya zara ara baso balelaka lelaka ebele nga na soka babiloko mpona ye nayokaki producteur alobaki makambo wenge ezosalama wana eza na bato mibale babengi te ifale babenga bango mpo makambo wana evanda non eza na wata oloba makambo wenge esi evandi déjà en tout cas baosala plein parce que baza bato oyo passer d'étape oyo ya makasi na ba passer d'étape oyo ya mabe bayebali bango tu ba tête oyo benze bana osenga ba nyonso ezali ezaka na famille ndenge balobaka ba mo bayebi na famille ka ndenge balobaka ko baksa 1 na ko baksa soso 2 et au sala 1 plus na si baza ba responsable biloko bazo sala et puis c'est là bayebi que notre ndenge tozo sala oyo baza ta mususu na mwa biloko tokolo ba surprise baza na ba surprise ebele si alors na ba surprise na bango wana Tose la date wana parce que so oche JB oche Wera ozo Adolphe ba Blaise Bula be Melia bango nyonso baza batu oyo en tout cas so ba bete musique oyo kanelenge alors na ba surprise na bango wana surprise ba baloba ate on ne sait jamais wana biso nyonso fanda munoko boyo papa lobi to batela munoko mais Zakai baba so lobi jine sana mukolo be événement te mais bivénement parce que depuis komi pembe na mama événement nini omelie na si to utaki concert au sera auta obeta to za na salle moko na Nairobi to benga ngo bomas pour beta ba 10 000 à 15 000 sera auta obeta salle 15 000 bon to za siko na be événement awa na yana événement moko kala ya Shagi événement Zakai baba so bi awa na yana Shagi misiko tozo zela po to za na bivénement ndenga lo to za benga na bivénement benza oyo ya ba bombe donc ebele oyo ebele oyo osala pe un plus na mboka esali ne leng makasi mwana pe linga yeba na bamona yepete aya esala ke lenge esala ke donc yende mutu bazo préparer parmi babeta na eloko mo bien mokie ngaya ngani te papa baya ezali lokola mwasi basa kitoko baza Maman Bilabel, maintenant préféré to succès na biso pe émission awa to tike la bino ayembi après to kapé mbuma pour se peler sabat. En tout cas, on appelle si merci na prophète Emmanuel Dodi vraiment le 16 juillet biso tout na foire. Oya moni akota makambu nanga doute fanda na yo. Oya moni azana confiance ya makambu o ngake na loba o Maman Bilabel azoloba. Ba Maman Bilabel baza bato babonga na vie. Soki moni azobeta sete ke makambu wana eza sérieux kozongo na doute te. Wana ndeko no azobela. Ozana ndeko no asalie na famille ata 10 personnes. Bozo ndoki ana bokanga ebo meme na fikini kindoki wana kolongwa. Blocage ya famille, misala bozo na famille te. Boya na fikini ekosala biso bien. En tout cas, mingi ba star ken pia na benga ba star loko ba journaliste loko la yo. Ko makambo nzambe to benga ba star te. To benga batu nyonso o baza ba problème. Mingi nini obi ke ba star bana ba problème succès ate. Baoki ko luka banda ko bakota. Maintenant maison ya malamu eza na ministère kuna chez le prophète Emmanuel Dodi. Et IPC merci beaucoup prophète Emmanuel Dodi. Our prophet a toyebi ke tozala ya ko sepela le 16 le 27 déjà awanga liboki na ngakuda babande ofungola ngo déjà eloba ken pia na bisara na monyo déjà makambu mopiku ezo fungoma merci beaucoup je vous aime bien merci alors to sengi bana poto boza bandeko na bino ba déranger bino to liaki te lobi nzala koto to maleki malade bobwaka bango na église kuna bakendo sambela batika molimo ya bisenga senga bokendo sambela na vato ede bino de basambela nanu ba blocage longwa tous les mutu nyonso za na poto tina ndeko na yo na église ya prophète Emmanuel Dodi avenue de la Révolution numéro 180 et 817 d'abord kende kuna en tout cas résidentiel donc référence c'est à Kin Marché so comme kana Kin Marché bino look église ya prophète Emmanuel Dodi et IPC ministère des affranchis merci beaucoup maman Bilia émission kitoko les producteurs Nkolo bivénement merci papa Kolo
Patson Mapungi, omoni Ken Piana. Aye, yo ngo ya pe. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.